Bonjour, bande konanga ezanga mamuluba. J'espère que vous allez malam skenyos bozali. Lelo na yeto sola moi mozindo. Veut dire, si votre sola na sa politique, non? Na ndenge salama na Congo. Je veux souligner que, comme vous le savez bien que mamuluba, azalaka na ye branché na un candidat particulier, que ce soit un candidat de la main gauche, autrement appelé Democrats, ou que ce soit la main droite, autrement appelé des Republicans. Au moins, j'essaie à causer un peu au milieu parce que je regarde plus intérêt à Bino Bandekonanga, peuple congolais. Vous êtes? Ouais, parce que je trouve que si on se branché vers un candidat, le candidat n'a cause la zotengama, si on cause la courage te ya ko call him out pour critiquer, n'est-ce pas? Mais si on a un ya peuple, là au monique candidat, n'importe quel candidat sait qu'il doit kotambo la boye parce que, you know, ce kamtambo atengami tokobele la ye, right? Ngana zana ngana mukua na kati ya configuration na ba parti politique te. I have no bone in the stake, donc nazala katana ata parti ya gato muke nganga ni kutu te. Esika bato bafandi na bango na mesa bazokabola bitendi na bango ba gato na bango mamulu bazane wana te ni de près ni de loin. Boite ce qui veut dire que ngana za skonde lokola bino. Et kasi bongo tango bango bakendo kabola ba gato na bango ya kozwa kote boya kozwa morceau boya kozwa ngai na bino toliaka ba gato wana tozalaka na kati te. Donc ceux qui candidat moko atengami to tozomona clarté tokobelela ye. Ah oui boite mata pe ba invité nga na koboya ka gato wana kasi parce que ceux qui nga pe na lie gato na bango sina comme siko pe corrompu na ko critiquer siko ndenge nini wana gato tokolia te biso tokoliaka ngana bino tozala mukolo Congo ko kangolama mukolo tokozala ba minde epela partout na Congo babalabala na biso malamu misala taux de chômage ekiti sécurité na ba frontière na biso ba gato koleka wana ezalaka te boite wana kutoza su tolela ba politicien te. Ceci dit normalement eza masola lelo te mais nazofungola ka parenthèse nos politiciens congolais. Nos politiciens. Quand je dis nos politiciens, na bandina président Félix Tshisekedi, ti na ba baza na ba parlement, ba député na ba sénateur kuna. Na remarqué bwana sale caractère et puis baza na mauvaise personnalité. Et puis sale caractère na baza na jipota osakanate. Et puis jipota na bino zalaka nini? Bino nebite depuis quand bokanisaki ke peuple baye po ba bonde la kabino. Moi, je cru qu'être président, c'est le serviteur, il y a peuple. Moi, je cru que quand la député, quand la sénateur, tu es là, au sein de la peuple. Vous avez un sale caractère, sale raisonnement. Boyende comme un millionnaire, peuple, on a se retrouvé dans sa makolona bino. Et puis, et que la ganga ne bakate, quand est-ce que bobongola kamakanesi? Quand est-ce qu'il vous a appris que être un fonctionnaire public veut dire que c'est le peuple qui te sert? Ne bakate? Boyekola kiango na cours ya civique, boyekola kiango na cours nini. Nazo comprendre yango ba lecture yango échangea. Moi je croyais que fonction publique veut dire d'abord un salaire na yo ezo futa ma part le peuple. Right? Même Félix Chilombo. Ton salaire est payé par le peuple congolais. Yo futamaka na salaire na budget ya Congo Brazzaville. Yo zo futama na gouvernement ya Rwanda te États-Unis te. Yo futamaka na salaire ya gouvernement congolais de la RDC. Boete. Siko gouvernement congolais wana mbongo wane utaka wapezo utana lole kitite. Sezali mbongo bazo zo soit ezala na ba agriculture, ezala na ba mine, ezala bat bafutaka ba impôt. Une chose est vraie, ezali ressources ya peuple wana tango ebongwani ekomi na ndenge ya monitaire. Allez, salaire boye balobi oyo ezalaka ya président, oyo eza sénateur, oyo boye ezalaka ya député. Boyete, dans un autre mot, c'est le peuple congolais qui vous paye. Ce que le peuple wana bazofuta bino pona nini? Boyebi mutu tanga kenda luka musala, s'il y a les détails, il y a job function, right? To bandi, fonction, il y a une figure publique qui travaille dans le gouvernement et surtout to bandi na président. Pour préserver
la sécurité nationale tokani armement na biso ezala forte que tozali prêt à défendre la sovereignty ya frontière congolaise sociale veut dire taux de chômage ezala na se il faut bunda économie ezala très bien budget na angle national hein, on est aggregate level ezala sound and safe pour tous les Congolais boete ba député na ba sénateur your job functions ezalaka ya ko uphold mibeko ko interpréter ko introduire certaines législatures oyo ultimately eko bénéficier le peuple mais o makambo ngai nazo komona na bino ba politiciens congolais ezali monde en envers peuple donc on dirait congolais ndasengaka bino sikoyo musala donc l'employé hein, des employeurs qui va plaider quand il n'y a pas d'employés. Bino bozali ba employés ya peuple congolais, ko banda na président. Si n'a pas sénateur, n'a pas député. C'est le peuple congolais qui vous a employé. Mais bon modèle bobongola makambo. Bino nde bokoma ba chef. Bino nde miyibi kakabino, kindumba kakabino, lokuta kakabino, escroquerie kakabino, malhonnêteté kakabino. Occultisme kakabino. Na mabe nyonso ngai natangi bino botanga mabe wapi ezali ko avancer cause ya peuple congolais neti na uti kotanga ki mabe nini moyibi ki moyibi on na bino bozana ngo est-ce que avancer peuple congolais na le côté ki malhonnêteté o ezali interwoven na ADN na ba personnalité na bino et avancer peuple congolais na le konini et le côté kindumba o yobino bozana ngo kindumba le ka niveau. Le seul politicien dans le monde, oh Kindumba Naye et Defy Logic, ce sont des politiciens congolais. Bazo ba deuxième bureau mabe. Bakendo ko so bana bato mike mike, oso mona politicien da baby si bana bato dans des quartiers. Loko na tango yo Melchisedek kazalaka na kibokonzi. Mais bakino ba mona kapasi. Les parents kino ba moni pasi. Bana ba komeli bango ba ujana qui sont leurs copains ba députés. Ba député ba sente bana bato mike mike. Ba député ba bebisi bana ya batu ya peuple congolais dans des quartiers. Et le bata kofi lo mide ba députant. Bina botale kindumbo yo bina bozana ngo. Et avancer cause ya peuple congolais ne loko nini, ne lo côté. Occultisme oyo ya busoto. Ezanga puissance o esika bokenda kokota. Lelo tokolo makambo nyonso en détail un peu surtout makambo na occultisme na ba spiritualité. Mais moi qui occultisme na bino bokanisaka bokenda ko simba wana ezalaka na puissance ata mon côté. So ezalaka na puissance, il fallait que boko ma grande puissance bole kasiko ata ba mindela ngoti. Comment yozo kendo sala occultisme mundela la kisio mozalaka no pe na pouvoir te siko kenda ko sala ki ezalo ko un sorcier hein a kenda ka kolokaka batu dans les quartiers mami benga zalaka sorcier. Tu es sorcier en quoi? Ozanda mutuma be tu es plein de mauvaises énergies ko bloka kande batu na ndengwana moyo za sorcier. Le Satan est un sorcier, l'homme blanc est un sorcier. Au Congo il n'y a pas de sorcier. Congo ezande rempli na batu mitema mabe ezalaka na ba sorcier kunete. Pour ceux qui vraiment avaient un sorcier au Congo, ndemboka wane bonga. Oui oui. Ceux qui pensaient que ça na vrai ndoki na Congo ndemboka ne bonga. D'abord bangeki ba bandana na ko loka ba rwandais. Yo sioka Congola loki rwandais. Bosi boka politicien Congola loki rwandais. Politicien congolais soka koti na lodge kaka po bank sabino. Donc lodge comme un trafic d'influence. Hein? Ou bien na bengango trafic d'influence lodgère. Donc bato bazala ke na yebani na tel na ko benga tel e bongo ki lodge na Congo net na Kinshasa biso lodge sala ka biso nini kuneza trafic d'influence lodgère kaka po bomona mutu kakende kokota na lodge ndenga kota ki wana sans puissance abimi wana kutu donc mweli susu kuto ya kota ki nango bongo tamba bimakana bazala normal babota ka mobali okoti kuno zo bimoko mi mwasi do yo mtobota magano atana mwa xy okiko kaba lettre moko kuna sipo kiko kaba sipo y sipo le x kiko kaba ozo bimana lettre moko siko yo bakisi to longoli olongoli hein ozo mona do bobi makana toujours na ba déficit bo bande ko ngai boso ba moni lodge na Congo sika mtakoti kuna bimi kuna na plus qu'il avait avant babi maka kuna na ba déficit te
déficit corporel parce que yo babota que na x na y ozobima na lettre moko omi tie déficit tu es maintenant contre la nature même de Dieu kasi tango yo tengami comme qu'on lutte contre la nature. Pour la nature t'a établi homme, la nature t'a donné les x et les y, la nature t'a dit que yo il faut un jour décider balande moi si diap sera tracks mais yo ok kokota na lodge ngai nakanisi kutu ke ndenge bokotaka na bokobima bobakiseli biso susu na balettre tala bozobima kuna na badéficit ya bachromosome oza moto ndenge nini mobali na mwasi badégage à combien 13 c'est ça non chromosome ceux qui moko leki moto akomi mwa retardé bino moko botala neti basénateur na badéputé wana ozomona kake ntango bakotaka na kibundoki na bango ezanga ntina na babimaka kuna na bachromosome eza ba 10 na ba 10 mais surtout kutu 10 na 15 oyo kote boye esali déficit oyo kote boye mati yango basalaka normal te bongo bino badofandi na poto soki mwana botami chromosome ata moko ezangi tobengaka ye nani down syndrome to boye te bamataka na babus spécial est-ce que bazalaka lokwa bana nyonso normal soki eza trop prononcé bon aka mutu mais oza na espoir makasi comme tel te nazofinga te me nazolobelika ndenge ezali amin mutu soki aza trop fiole est-ce qu'on espère trop na mutu wana po asala eloko nini po bango bazalaka topesi mwa mosala mokie na minute wana fonorise na kobandolela po mutu na bango si bomonaka bango na bapays développé ndenge bazalaka ake mosala efo kutu kobondela ye soki asiliki awo eloko nini epesi yo kanda ti ayebisa yo eloko nini epesi ye kanda epui ase calme nde bango badepute na biso baza na Congo ti bakendaka kuna biso peuple nde tobanda kobondela bango mpo basala misala na bango yango nazolobake bazalaka na badown syndrome mais comment yo tatano na mama no abotaki yo na équilibre bien okei kokota na lodge obimi kuna na déficit ya bachromosome aloki okota kuna na basénateur naki député po peuple congolais babanda kobondela bino bongisela biso courant botala makambo ya balabala botala makambo ya sociale po bachromosome comme na badéficit baza wana na parlement baza nde bato badown syndrome bazalaka normal te mais juste kutu otala kaka elongi ya mutu bozomonake oyo on dirait moi 5 chromosomes esi elongwaki ye bona comprenaka bino te bapoliticien congolais oyo bobima na balodge wana po parce que lodge osimba te na bino lodge esimbaka nde pa mundele omoni mundele na kifremasonnerie na kirosicroix na ye mundele atongi ase développer ase industrialiser bino wuta boki okota na balodge bokota bokoma bato ya déficit eloko malonga to bénéficier te neti biso bona Congo est-ce que to bénéficier kana bandoki namuti koloba ndoki azalaka na Congo te sorcier azalaka na Congo te po soki bazalaka nde biso mpe toza un pays d'industrialisé biso na Congo tozalaka na biso nde na bato mitema ya mabe bapoliticien na biso baza na badown syndrome yango moni tozwa mosala tobondelaka bino ti bongo tokosala susu ndenge nini ntango yo ozwi moto mwana down syndrome opesi ye ata rassemble bafeuille aza mutu il faut surveiller à tout moment il faut bondelaka ye po ere akodeside asilika eyebanaka te ere pa kozala deside ke bo amoni akosala ne lisusu te eyebanaka te boye te nde bino bozali na badepute oyo na basénateur mokolo mosusu bokendaka kuna bapleniere ya malonga bokotisaka toyebaka te po bosilisa ta bajournée na bino boyela biso ta résultat malonga il faut kaka toloba ti tokobebisa bacode vocal na biso bamisusu nzambe asalaka biso togangaka te bacode vocal kutu ya ndambu ale toyaka kogangaka mpona bato ya badown syndrome bake kotondela biso kuna na palais du peuple yango yo mpe président yango palais du peuple ntango mutu moko awuti balodge na ye ozotika kota kuna mpona nini po lodge na Congo ezolongola bato banani bachromosome bazokota na parlement na badéficit ya bachromosome déjà bazaka normal te bato wana ata moke te président ngo kutu mpe nalobi ye wana nde te moto balobi ayoyaka ne mpe parlement ngo na retard 2 heures du temps 3 heures en tout cas mboka wana donc ozomonako bapoliticien na Congo ko basesantake bazalaka accountable te mais tomata mpe tokita peuple congolais sikoyo na balukela mpe nanu bino soyons sérieux un président même sénateur même les députés bautaka wapi normalement baza bato bazobimelaka kaka dans votre société n'est-ce pas voilà
mangier ebotaka papaya te. Mangier ebotaka mang. Lion abotaka nyoka te. Nyoka abotaka nyoka. Boete. Siko bino tangu bozo kozwa nyoka, boke yuko pese mpifo koma mokonzi. Akende ko représenter bino na parlement. À qui la faute? À qui la faute? Parce que bazali kosalela leur nature. Nalobaka toujours. Yo zi cobra o babysit ye. À qui la faute mkolo cobra na koswa yo? Yo yabaka teke cobra azali nyoka et qui azala unpredictable et puis azali venomous, il peut être deadly. Yo yabaki angote o yebaki. Siko loko ne possédaki yo o lo baloko la za calme ti kozwaye o komisa ye pet na yo. Siko asui yo. To pesa nani nyu faute. Toke ndoko pesa nyoka faute. Faute yeza ya yo. D'ailleurs, ceux qui nyoka wana afandi abandi reconnaître yo azano gentil tokoloba mokile komi en envers. Donc ozomona ke yonde mutu ozokendaka kosalaka alliance na contact no na koponaka batu ya mabe ba représenter yo yondo za na tort. Bozo ba voyou qui se respecte en veste et en cravate. Bozo ba voyou qui parle bien le français. Bo pesiye bonga poazolo ba français. Bozo mona peuple na ngai to matepe na to kitanano. Bino pe bo abata ba gafe. Oui oui. Bo gafa ka pe mingi. Congolais betelaka mutu maboko po mutu alateli veste na cravate. Mais veste na cravate ezali elamba. D'après bino, veste yango tongami na ba diamant na ba or to na eloko ni bezaka ka tisi oyo tisi. Sipoza na ba tailleur kuna na Kinshasa bango bakosala bino ba veste na ba cravate telo kwa boza na nkema ba veste na ba cravate. Si bako tongango. Eloko nyango bozo ko situkela wana. Opala titi ere miglaire alati batu mumba complexe kana bloka batu mususu. Congolais couturier kaka étranger. Plus pire, PD. Nde mutu Congolais lingaka. Bino basubo ka Congolais zo kumisa couturier na yemoko ya Congo, jamais. Congolais fa kumisa Versace bakende ko bomaye pa ya de se copain kuna na. Ezaka Versace. Oba ndoko panza crâne kuna na Florida pa ya de se copain là. Batu ba logite. Basuka ka mabeti. Wana Congolais lati chemise le beza Versace, Versace, Versace. Donc kuna na Congo tozana bato talenté. Kuna na Congo tozana ba couturier malongate. Boete o kazape mobali ndenge nzamba salaki na X na Y puis il est conscient de cela. Bino faut que ndoko kumisa mobali akota na lodge, asala déficit ya ba chromosome. Abimwana na lettre moko ezanga. Wana nde bokumisi bobi Versace, Versace. Mais Versace azalaki na ba déficit ya ba chromosome. Versace utaki na ba lodge abimi kuna lettre moko ezangiye. Comment beaucoup que yango bozala ka père moko makamna bino ezaka peka makambu ya ba déficit na ba déficit. Mboke tonda kaka na milimo ba déficit. Parce que ko banda na sommet, ti na petit peuple bolingi so déficit alikam. Point bino bokenda ka bisika ba déficit ezalaka. Boko kende sika ba surplus te penza, bino kaka na ba déficit. Ezala ba pasteur congolais wana kutunde bazana ba déficit kutu éternel. Wana kutunde n'en parlons même pas. Bazana ba déficit sur tous les coins. Déficit intellectuel, déficit à chromosome, déficit à raisonnement, déficit donc il y a makambu tout les pasteurs là congolais. Il y a beaucoup de déficit et quand on na kaya moins. Ceux qui papa na maman bayaka chacun tie 13 un pasteur congolais zalaka na moins 13 na moins 13. Bazalaka na ba moins 26 déjà. Bon bazalaka normal. Bon pasteur normal akenda ko déboulonner bato na ba voiture ndenge bomona kiwana. Et puis balobi asalaki ba déboulonnement mususu na kati ya bureau na église. Mutu normal azalaka ndenge wana. Baninga ta na ba député na bino bazalaka na ba déficit na bango. Mais bango bakenda ko déboulonner ta na ba motel na ba quartier quelque part. Vos pasteurs c'est dans des églises et dans leurs voitures. Et puis on les filme. Au moins que mutu na zana ba déficit ba moins 26 chromosome na kati ne faut pas que ndokotale lisusu bongo malam. Bongo mutu normal aposaka ba ta ndenge wana. Au cause de sel ma paix mais batu batala kapé tout l'ensemble de ce que tu as fait. Comment yo mukolo et putal ozoke ndoko pona ka film moko kazaka zoba mental kasi papa ça la couple qui déficit te un homme déficit akena fille déficit à les filles aye devant l'écran abandi ko pesa ba témoignage ba déficit na ba déficit à le bicha boy zongi saboy o kama solo ya ba déficit na ba déficit donc la fille n'a rien dit de bon yepe pasteur kutu to compter kutu te bolinga ba déficit. Bonne c'est frère qui n'aime la maman. Faut tes abino peuple. Comment yo za mutu normal? O là tu ne peux bien
otiki ndako na yo oke kofanda na banc pour prêter oreille à un homme na ba déficit na ba chromosome déficit dans toutes choses. Yo ndoza normal te po ye azosalela nature nayebisaka bino nature on ne la change pas. Mutu amodifiaka caractère na ye me mutu achangeaka nature na ye te. eloko wana nde bino wuta bayebisa bino astrologie ezaki bundaki bozwi bokangami kaka Yesu était venu mourir à la croix pour nous. Mais apparemment Yesu ateyaka bapasteur malamu te. Il me semble que mort ya Jésus ezalaka nde mpona o petit peuple okrevaka de faim tous les jours omonaka clarté na vie na yo mpo Yesu ayebisaki yo bolobaka nini yo ozala soki mpe patience soki mpe biloko nini bolobaka Yesu ayebisaka bino. Yesu ye moko nanu peureux. Ebongo Yesu si amonaka Ponce Pilato kuna na Rome kuna azo oppresse peuple Israël. Bango ba Israélite tamba rejetaka Jésus tala baninga kutu bazalaka ta mayele. Ebi makambo nga na comprendre bino te les chrétiens congolais oyo. Ba Israélite kutu bakota Jésus doute. Po bango ba baka que leur messie akoya kozala lokola roi David ako délivrer bango. Peuple bazalaki na oppression ya un système empire romain. Bazozela un libérateur ya solo akoya comme étaient leurs anciens rois. Bamonaka yanke moko boyo je suis na Bethléem. Mon royaume n'est pas de cette dimension. Qui m'a vu a vu le père. Tala ba réponse à ce sabat. Bozomon. Batu bafanjana basoda romain baonyonga bango oya bimi oyende sauveur. Peuple batali tobiki finalement abandi ko a désavancé bangoti. Alors bien, mon royaume n'est pas de ce monde. Oh, mais yo botami na monde oyo. Ozomona biso na oppression. Et comme si ko roi David ya royaume ezaki ya monde nini. Do yonde nzamba yebi ko le roi David. Papina bolobi roi David, le roi selon le cœur de Dieu. Mais ye azalaka juste. Ayebaka qu'il faut kende ko bunda. A libérer peuple na ye. Ba Samson, ba bandaki ko bunda. Mais Jésus na bino tango aye. Alors bina biso, son royaume n'est pas de ce monde. Oh ya moni tata. Dieu merci nga na botamaki na 1978 na mone longia Yesu te alors na yebi pe longia tata na yete. Kasi lo beleki bo ba monaka yeti. Allez, mundele ko dessineler pe longia Yesu mais ya lo baki soko moni ngo moni tata. Il faudrait ba dessineler pe longia pa tata Yesu te. Poto mona tel père tel fils. Wana ba dessiner te. Ba dessineler pe de longia fils. Bonga na monaka pe longia na te je n'étais pas vivante donc pona ngai na mona yete. Ngai na bebi boy. Ale bozi bokangi masolo wana. Oseki babetche na litama oyo. Pesa mosusu. Wana bo memoriza ngwa la lettre. Pasi ya kongo totale la kaka Yesu. Yesu nde kaka Yesu ayebi. Oye kome kaka makambu ya Yesu. Oya. Yo Yesu epseki yo kaya kubundisa système ya mokili oyo. Si wana zolo ba royaume na eza de ce monde te. Yo monaki Yesu sala ki face na Rome. Makambu kutu ya mpo comme le sa César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu. Yesu akotaka makambu politique te. Yesu akotaka makambu ko libérer peuple te o bazana ba système oppressant. Yesu akotaka bloc wana te. Bino botanga chapitre nini ya akotaki yango. Yesu ye azalaki ko dile na batu ya maboma. Ce qui est pire, uli ata ba sénateur na bino na ba député na bino ba ngonde ba kende ko luka Yesu kuna na Israël. Po Yesu azalaka nde ko travailler na bato bazaki na ba chromosome za manqué. Bon ba miracle na ndo sala ngona banani. Ramtabio, le fils de David, mwana na ngai azana liboma na mutu, Yesu alobia kondima na yo bikisi ye. Nde batu ya bande ko bikisati. Bino boka ki Yesu bando ko ndo bikisata ba gouverneur. Ba député bazana na parlement mitu e bazana ba déficit. Bango le ba kende ko lukata Jésus. Bango balingaka te. Ba fandel bino kuna na Congo na maboma na bango bazalaka na ngo. Ale le petit peuple bazu babaluki Yesu tala pasi ya Congo ya. Yesu. Kasi Yesu ingénieur te. Yesu bungisaka ba courant. Yesu papa na ekutu Joseph, papa na nourricier, père nourricier azalaki carpenter. Est-ce que Yesu kenda kata ko salisa ye? Botanga kata na verset Yesu sala ta bon moko na papa na ye. Yesu abanda sala bloka ba construction te. Biloko nyoso talio botonga. Bolona. Wana ki mambo Yesu te? Yesu azaki mutu na ba parabole. Na kobimaka na ba mai na ya ba Galilée. Na ko travailler na batu bazana ba chromosome mezana ba déficit. Wana nde domaine ya Yesu. Maintenant total ngo na Congo, ça veut dire quoi? Yesu normalement fallait kinde occuper makambo ya ba parlementaire wana na ba député wana po bango bazali na ka oyo Yesu atalaka.
à part bango nga na moni eloko mosusu yezu tokozelele na Congo te po Galilée ezalaka na Congo te bamaya ba Galilée eza na Congo te oyo kuta fleuve Zaire kota kuta na barobine nyonso tu te bongo sikoyo bongo maya fleuve Zaire se fandeli biso na comme décoration bongo bino ba bénéficiaka nango oyo toza na grande forêt bino ba bénéficiaka na ba forêt et puis yezu na Israël kuna ezaki pays désert makolo ya bande kobeta akoya na Congo te banzete eleki ebele bazamba forêt wana nyonso yezu aketambola kuna ndenge nini alors donc bomoni ke atmosphère na biso na Congo géologique na makambo na biso ezo concorde na yezu te toyokani na bino non. Mais je suis d'accord avec vous que yezu akende na parler du peuple akende kotala mitu ya ba député na ba sénateur wana je suis d'accord avec vous sur ces prières là mais makambo na biso monsieur tikali social sécurité nationale bino moko peuple botelema bozo mayele bobongamaka pour vous prendre en charge yezu abundisaka na ba système te oh mindele bazaka oppressé biso c'est vrai babandi yango lelo depuis ba romain te bachangeaka kaka nde mezalaka le même système lezo kokontinue kodomine mokili sikoyo ye yezu ntango ayaki afe nani système wana te yo ye congolais ozotalela yezu abundisaka le système abundisa ba européen sikoyo d'après yo Rome ezalaka wapi eza wapi alors donc yezu sikoyo akende kuna abundisaka te me mpona yo Congo ndende yezu akende kobundisa ba système ifalaka bandongo kasi ntango azalaka na Israel zabundisa Ponce Pilato abundisaka ye Hérode kutu ya Hérode akimisa yezu réfugié bon yezu ntango azalaka bebe na mama na ye na papa nesi bakimaki réfugié na kati ya Egypte kuna akokaki aka koboma Hérode ale yo congolais bazo konyonga yo o yezu tala pasi ya Congo yezu akimaka yezu alingaka ba affrontement te Bible on a que une autre fois ba prêtre bazo comploter ba panze crâne yezu se déplacer tozolanda bosiko roi David sel bitumba ya se retirer que takata mwana na Absalom atelemaka contre ye mais à part wana potalaka kawana ezali kamba papa ko boma mwana te à part wana roi David azaka guerrier courageux aza jeune masali face na Goliath metala ya bino yezu tala mwizi wa yai bayebisi ke bapetelo baosala réunion baoluka mutu na yo a se déplacer kasi ifalaka telema wana ti ifalaka bunda bino bolobi yezu aza roi des rois mokonzi ya bakonzi yezu azali s'occuper l'éternel de l'armée mais l'éternel de l'armée baprêtre bango mpe baza banani bazaka na makambo religieux ti batelemaki contre ye mpona nini kasi asalaki bango ata ndenge baangelu basalaka bato na Sodome and Gomorrah te akomisa bango ata baaveugle pe la asalaki yango te yezu asali tala mwizi wa yai Herode alukaka mutu a yezu na Sodome and Gomorrah nzambe atindaka baangelu bakende koépargne Lot et sa famille et puis baveuglaka bato ya Sodome and Gomorrah siko ntango Herode aoluka mutu a yezu mpo nini kasi papa na ye atindaka ata baangelu te baaveugle ata roi Herode yezu asali tala mwizi wa yai akeki réfugié na Egypte et puis atoloba susu bikambo détail bino bolobaka Egypte eza métaphore ya kolakisa négativité ekibowumbu etu n'est-ce pas boyoka esika yezu ake kose réfugié yezu akei ata kuna na nord ya Israël te yezu ake ata na baterritoire mosusu te esika peuple baza libre te mais yezu va se réfugié esika bino bolobi eza bowumbu ezali kufa ezali esika elifale totika nde bisika yakendaki refuge toyokani donc soki asolo aza juif bakoko na ye nzambe abimisaka de l'Égypte mais yezu tangu il faut bakimisa ye Herode aoluka mutu na ye ake kokimela nde na Egypte mais Moses tango abomaki policier officier égyptien Moses akimaka wapi na territoire mosusu esika ke baégyptien bakoko atteindre ye te mais tala esika yezu ye akimaki totala siko bino bakongolais lelo bachrétien oyo bino moko bozo boseloigna na nzambo na bino boke komitia na état là on est en train de vous oppresser vous malmener bofandi wana bozelaka angelu aya pe koyebisa Marie na Joseph que maintenant il est temps maintenant bozonga na Israël ndelo ko bino bozelaka ti bongo les chrétiens congolais tambo bako tozozela Yesu tozokotalela Yesu kasi bozozela ya ko bimisa bino de l'Égypte ma bino na Israël n'est-ce pas mais Égypte Yesu ezalaka forcé te ezalaki baparents ne bakendaki na ekuna bino pe bazongisi bino na état bowumbu bofandi na bino bozozela ok bino bozela kaka bino bozela Yesu
Ah, bimsa bino na Égypte. Wana mema bino na Israël. Ok. Vous êtes libre d'attendre. Bino bozela ye. Lokwa bino bosepela kana kozala na Égypte na bino. Bino bofanda kuna na Égypte. Kasi azalaki pa wana na Égypte pour une période. Bino pe bofanda na no ti tang période na kosila. Nde bokotala ndeni bokokende na Israël. Boete. Biso ba misusu tozana biso ba nani ba rebelle ya tous les temps. To comprendre ma solo. Nègre ta mon côté ou cochon ta mon côté. Vous comprenez le cochon? Cochon à couleur nini? Vous avez compris? Voilà. Il n'y a aucun cochon et il n'y a aucun nègre or que nous sommes en Égypte pour nga ina fanda na soko zela Yesu. Kaka. Oh. Boye dire que ngana kolanda mambo Bible na ndambo Ancien Testament. D'après Mamumuluba, Dieu m'avait créé un être libre, free. Free de vivre. Right? Kenaya na mukilezali experience and I tend to have fun and live and enjoy life. Koza na mtoto moko tazo ko tenga ba makambo zanga tina ponga ina kendo kozala netabo umbu na kati ya Egypte. The way I see things is like masolo antiquité. Ceux qui bakoko nanga bazaka na Egypte basi ba mizula emancipation basi ba mizula libération nzamba sa bimsaka bango kala. Bino lokola bonga koza na Egypte bino bozela nzamba wa libéré bino kasi bozela ka Armageddon. Mais bien c'est intéressant. Yesu bitumbe zalaki liboso na ye uli affronter empire romain. Asali tala mwizi wa yai. Oh, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais ton royaume n'est pas de ce monde. C'est quoi Armageddon boko ko bundelango wapi. Dans ce monde te. C'est quoi en tout cas. Do Yesu azonga ki po akende ko recruter bana mère na ye. Azobonga mayena ba angelu, ba bongsa ba armée na ba minduki na bango pombalo baya sukonde ko bunda. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous les Congolais. Bitumbango Armageddon. Boyebi ko kendo prendre les wapi na Moyen-Orient. Oui. Si on a nos cartes globales, Boyebi Congo Zaïre, ça se trouve au centre de l'Afrique. Ndesika Congo Zaïre ezali. Entre bino na Moyen-Orient, bambo kamine nezawana, il faut que tous les deux Soudan, il faut continuer ti bokatisi ba Égypte, je pense qu'il faut que nous bakota ba canal ce qui peut de Suez, ce qui peut wapi pour que ndesika Armageddon ekende kozala. Ce que bino moko bo banda ba kusala marche wana. Bo calculer distance. Ya musika. Donde inga inazomona. En tout cas, bo sala ka fo bino moko bo botonga mboka. Ponga na moni soki ndenge bozo zela kama makambo Armageddon yo. En tout cas, na ebite banzala nyoso za na Congo est-ce que bino boko zala na énergie. Ya ko beta makolokolo ngwa Zaire ti kuna na Israël popo kendo ko sala Armageddon. Lokola balobaki na bino ke na deuxième guerre mondiale ya eu des soldats zaïrois bakendo ko bunda pona ko défendre Belgique. Nde bino pe bozala kana lika ke na Armageddon ko kendo kuna na Moyen-Orient bo bunda, n'est-ce pas? Mais kasi il fallait que bo bunda ngo contre ba chinois. Po Russia na Chine ba kozala na kati ya masolo ya Armageddon. Mais bino na Congo si ba chinois ba ikona bazoko fiokola bino ba fimbo. Fallait que bo bandela Armageddon wana bo sala Armageddon te. En tout cas, bo ba skiver Vraiment les chrétiens congolais vous êtes des skivers. Comment est-ce que na kati ya Congo bomoni ba Rwandais, bomoni ba Chinois, bomoni ba Indien, bozu onction ko sala Armageddon te. Mais bo fanda na bino ba meme ba nyo imole, bozo zela yezo ko yana armée na ye po ba sala Armageddon, mais yoza na configuration makambo Armageddon wana te. Yo moko bino moko botala geographically Armageddon ekendo ko sala mela wapi. Kuna na Moyen-Orient. Bo calculer distance sika Congo ezali na Moyen-Orient. Bino bozo le tembo ko makuneske boko zala suna force bitumbango. Yango yezo facilité ki bino tâche. Ajo atindeli bino ba chinois, atindeli bino ba rwandais. Il fallait que bo bandana na Armageddon na bango. Wana boko kite. Wana bo saleli nature. Mbango boke ko se réfugier na kati Égypte bo fandi na bino wana comme un peuple oppressé, un peuple dominé, un peuple soumis. Boete bozo ko zela. Bozela anja signaler bino quand est-ce qu'il faut bobima, n'est-ce pas? Bino bozela kaka. Pose boza ko tanga Bible malamu. Se bando te bino bien. Armageddon na bino et c'est tala na lo bien. Mundela lobio Afrique a connu première guerre mondiale africaine na makambo esalem na Congo na région. Mais bino na mitu na bino
boyebi ka guerre mondiale ya liboso oyo ezalaki na bamindele na deuxième ezalaki na bamindele mais bino mpe bouti osala bino guerre mondiale wana botangisaka yango bana na ekole te wana bongo monde eza nini eza ntango ya de multinations bazokobunda n'est-ce pas Congo s'est battu contre combien de pays? Rwanda, Uganda, Zimbabwe. Oui, Zimbabwe bandoki. Bakotaki pe na makambo na biso alotie nani Israël était aussi là. Oui, Israël a combattu contre le Congo. Bino bato bolukaka Israël. Oui, c'est que je vous dis est vrai. Israël a bundi ce qui bino mais na manière na cessé. Na bien. Bongo projet ya kotinda Rwanda ba envahir bino. C'était un projet entre les Rwandais Tutsi, Bill Clinton, les Américains et les Israélites. Bon, bino bakanisaka banani vraiment ba financer guerre ya Congo. Ezalaka ba Israélite oyot, bana mère na bino. Oui. Ça coûte l'argent pour nous maintenir rébellion, n'est-ce pas? Boye mbongo boni Israël tinda na Congo kaka pona ko déranger est wana. Mbongo ebele. Oui. Barenyo salamaka kuna na Tel Aviv. Kaka pona ko panza bakrane na bino par les Israélites. Omoni baninga déjà babanda bango Armageddon kala contre vous. Donc mundele donc Israël ko basala ko bango Armageddon pona bango Armageddon eza centre Afrique. Yo chrétien congolais zo la Armageddon na Moyen-Orient. Mais bango basala ki Armageddon. Ba financer rébellion. Ba financer ba rebelle na ba dictateur ba to ebelo bozo mona ba déranger bino na Congo soutenu par Israël. Mais Moses Katumbi is one of them. Il est trafiquant de minerais. Moitié juif batwana. Batuna ezalaka banani ba George Soros wana na ba Paul Kagame. Siko Armageddon bino bozela kezalaka ndenge nini. Wana ezalaka Armageddon te. Ngai na moni eza multinational nde baki ko bundisa Congo donc ezalaki Armageddon. Ezalaki troisième guerre mondiale te. Oui. Israël bundisi bino. Rwanda, Uganda, Zimbabwe. Nani mususu aki na bandoki ba américain pe bazaki na sima na France na Belgique wana nyoso zaka guerre mondiale te c'est ça guerre mondiale oui yayi mundala lobio plus de 6 pays africains na zo bate ba 6 msonde banani I do know Zimbabwe Angola nani Rwanda na Uganda ou bien ils considèrent Angola tango Angola ba onda soutenir Laurent maybe I'm not sure mais je ne pense pas qu'Angola s'est engagé dans une guerre contre nous. Angola, par contre, a soutenu Laurent Gbagbo qui ne va envahir Rwanda, n'est-ce pas? Ok, I think, right? Mais bon, de toute façon, il y a eu beaucoup de pays au Baouti Bitumba pour Namakambiya Congo. Oh, Bible lobby, les nations vont envahir Israël et puis boum, Jésus va retourner. Mais les nations Baouti vont envahir le Congo il n'y a pas longtemps. Oh, je comprends. Donc, Israël, batik Israël, baye ko financier guerre na Congo, yo Congolais ozo konte wanate. Ozo zelo monanin, poza complexé. Il faut si yenen balakso palestinien ozo bundisa Israël nde wanande yondimi. Olobi vraiment Israël baza pepe na Nzambe, bazoko. Mais Israël ba uti ko bundisa yo Congolais te. Bébé bino bande ko nangar moko pe bo mérita kama kampe comme la bino dans la vie hein c'est total pe ka gauche total droite et que bo mérita kana bino pe ango bo c'est un peuple exceptionnel et puis tellement bo ça complexé tellement bo ça cerveau na bino ça tellement marginalisé bo ça totalement brainwashed on vous a programmé de ne pas accepter la hauteur de votre race c'est ça votre problème. Congolais, azomona kaka son sauveur doit être un blanc. Congolais a toujours la mentalité que ce que le blanc dit, c'est ça le gospel. Mais Congolais, que ce sont les vainqueurs qui ont écrit l'histoire. Oh. Eh bien, moto la gauche totali pe droite. Qui écrit l'histoire? C'est le vainqueur. Mouto a gagné, mouto a dominé yonda komaka histoire. Maintenant, pour Mouta dominer yo, il y a une opposition déjà là qui est là, n'est-ce pas? Ouais, bon, mais quand qui yo perdre, il y a dominé à du contrôle. Bon, ça normalement deux camps différents, sauf que quand yo tu as été maintenant affaibli. Maintenant, quand le camp dominant écrit une histoire, pour une yo zo quand c'est histoire on est allé solo. Comment Mouta y pas dominer yo? Même Moutana a commis ton histoire. Après sur une religion, yo lobby ke makambuya yebisio ezali ya solo.
Au moins, qu'on continue à raisonner comme un homme dominé, un être soumis, un esclave mental, un aligné mental. Nous avons libération. Oza no kaka ndenge wana ndenge wana oza kaka yelele. Makambo ya deuxième guerre mondiale wana boyebi histoire wana très bien. Wana eza parce que bomonaki ba armée ya bamindele. Bakeyo basali bango génocide wana bondima histoire. Abetu na bakuru na bino civique botangisaka ngo bana na biso. Wana nde histoire bango bayeba. Mais bokoki pe koyebisa bango te que la Belgique et la France c'est qui endaki kutu. Que les soldats zaïrois congolais ont joué un grand rôle. Bakufoka mingi en train de défendre cette nation-là. Beaucoup comme ça peut bana na biso histoire wana te. Beaucoup qui koyeb ça peut bana na biso te. Que outa 1994, tant Rwanda babandi kosala contact avec le Zaïre d'une manière agressive, que derrière Rwanda, il y avait Israël qui était là. Hein? Il y avait les États-Unis et Israël. Qui dit Israël, qui dit États-Unis? Tout le monde États-Unis dirigé par ces gens-là. Bon, le baka au CIA, mais nous sommes à la tête de CIA. C'est Israël, c'est un juif. Ezalakabango. CIA bota makandengeni. Après la deuxième guerre mondiale na bango. C'est ça qui kaka balma o bakendaka na Russia. O pe misus bayaka en États-Unis. Bango nande baka kosa la CIA, n'est-ce pas? Si ko bino eza po moni CIA, o le bio eza ba américain. Y a-t-il une différence entre CIA na Israël? The same people. Tolanda. And so, Israel, basali ba margui na bango basalaki ba envahir Congo à travers les autres nations, mais c'est Israël. Grand envahisseur, il y a Congo officiellement, c'était Israël. Savez-vous aussi, on appelle ça makambu pour la kisakabana. Boyebi même na histoire. Bina boyebi kako mundela zoka mutu muindo moumbo, mundela zoka mutu muindo, barabe, mais ba masuwa oyo. Et bandeki kotoka ba africains au 4 bango c'est Atlantique appartenait à qui? C'était les Massoua qui appartenaient au peuple juif. Est-ce que bozo landangata? So, nayo kabino malamu. Bino bolobi, peuple wana baza nzambe. Qui le béni sera béni, qui le maudit sera maudit. Oh, nzambe na Israël, ndebo bolobi na biso tiki bango nde nzambe. Siko nzambe oyo, asimba ki mitema na bango ba fournir les bateaux qui ont pris tes cocos en captivité bakena bango. Nazo ko ebate. Wana bolobe la kangote parce que histoire wana n'arrange pas le juif. Ale bino pek bon. Boza boulier que boko bete histoire wana te parce qu'il faut bete histoire que vos oppresseurs vous ont dit officiellement de dire. De histoire vous apprenez à vos enfants. Et attends le l'autre bako congolais zaka normalité. Mais elle peut faute éducation. Quand vous n'enseignez pas à vos enfants la vérité, c'est comme ça que cette histoire ne fait que se répéter. Les Juifs vous ont transporté vers l'esclavagisme. Quand kaba Juif wana, babalu ki bazoko financer ba guerre na ba désordre pour bino boza la stabilité. Mais voyez pourquoi bozoko identifier bangote? Parce que vous ne voulez pas parler de ça. Ça vous rend mal à l'aise. Right? Est-ce que Rwanda de soi-même peut envahir le Congo Zaïre? Tata kutu balobi au Congo tozala kamayele te tozala respecte Rwanda ndenge zawana. N'esprit ya bien. Rwanda ko envahir biso. Rwanda ko envahir biso te. Rwanda zaka complexé devant Zaïrois. Bwana zabongo tilelo. Hein? C'est un peuple humble devant nous, baye biango. Mais ceux qui bomoni Rwanda, et tombola ki mutu etie mapeka, ba komi pe koloba. Ba grande puissance ni bazaki sima Rwanda. Ba réunion salami na Tel Aviv. Wana bino bofandi, Yezu azali yawa, Yezu azali yawa, Yezu kita, Yezu sunga, monisa nguyana yo, monisa buika na yo. Of course, Yesu asa monisa ki bikamu isinaye. What he did is like inspire ki ba Israël ba kwa envahir bino. Now that's bikamu isio Yesu asa like bino. Oh yeah, il vous avait répondu, all right? Boluka ka répondre bino sa répondre ki bino. Oh Yesu kita, jusqu'à quand? Au monité, au kosala te, masala kiti. Bongo bino ba monaki te que Israël ba envahir bino. Yesu asali. Oh Yesu koya ba kosala Armageddon. Mais Armageddon uti kosala mana région manate. Région Grand Lac, et où tu peux connaître Armageddon? Tomoni Mikaël le thé, et si ka telemaki
abundisa bango. Toutes ces nations qui ont envahi les Zaïre. Tozeli tomona yezo kita na ngomba ya Sinaï po na kanabiso. Ya kita. Wana nyoso bomoni te. Bozotala kaka bozana espoir makamba Moyen-Orient. OK. Likambu te peut-être binonde bozana raison. Peut-être. Et que peut-être moi j'ai tort. Mais ndenge ngai na moni makambo. Il me semble que parce que quand même tout le monde est d'accord que Afrique vient de connaître sa première guerre mondiale, n'est-ce pas? Ndenge ngai na moni ndirezo concordera makambo ko mama kana Zakaria. Boete. Oui. Ngai pe na moni beaucoup de nations ont envahi Congo. Oui. Donc ngai ndenge na moni Armageddon c'est Salamaki. Tolanda. Et puis ndenge na moni yezo bundaka na côté na biso te. Parce que bande kona Israël baza la base ya koshemar na biso. Jésus n'est pas dans notre camp, non. Mais bon, au moins tellement vous êtes programmés. Yango Israël, botuna na Angola, Israël. Bazalaki ko fourni ba mine bukiba na batu ba makolo kuna na Angola comme il faut. Israël a fourni beaucoup des armes na Angola kuna. Angolais na yo Congolais si boza batu moindo, n'est-ce pas? Ceux qui tozongi majorité venant aussi de Royaume Congo, donc boza bandeko. On dirait, il me semble que Yezu na bandeko na ye balinga kabinote. Parce que bandeko ngwa Yezu Israël. Balingi kwa ko fournir ba arme na biloko mabepo na basala bino mabe. Mais Yezu atikala ko sala face na empire romain te kasi po baza batu moko ti. Baza batu moko. Empire romain Israël ezaka batu moko wana. Au moins Israël, je parle de cet Israël à lokuta oyi. Boye biloko mususu na apprendre bandeko na nga. Oh crap. Okay. Nasuki apona lelo ere pousse na love you all. Bye.